ni bani yango akombinda ko te Nadine yo mono sande ngini ni bandiko o utini ne siko yako lembo banda rangu makamba ko komba ko lamba pe kaka pasi yo mono fiza pasi nani kuna papa oye Boni papa nini yo ki makambo iko kuna l'église makambo nini pona yo makambo nani so chaque dimanche boyaka ikana ba msusu ya nini o kasi lelo ni makambo nini nazalaki na hoya papa yo pe na famille soki olelo zangi lobe okuni oyala kaka mindelo yanga na kineko lo makambo famille ndenge na lala ikuna ndenge na yeko zonga to landa ni kaka kulanda na te makambo nini susu katikati ya prière mwana mwasi mwa bimi aki présenter mwana binga na bota na mwana na sundola ye mwana moko ya ba 4 ans à peu près 4 ans exactement de moi on a comprendre te bika mongo utu wapi e bandi boni o ngai tuzaki na ye na Bukavu na tika na zemi na kimaye kata no disolo okeneki na Bukavu na mbula nini ba mama mtina bota yo na ibe ata Bukavu te na oya kana famille na Bukavu na mutu nini yoza kanina Bukavu oli kamuni ni bwe bandeko elombe boye na boye ngai ya sundula ngai na comprendre te mama bota nzambe sonya ndenyo lipambo leo pesa ingane yango oyo oyo ya lipambo lio liwa représentant légal na kati ba pasteur nyonso ba ancien ba diacre ba tutu na kati bongo likambo ngoma ko mwana mosongo soka mona likambo ya ko ko mona ngama mana ayebisanga papa yo yebisanga na yebiste ya na yo bota mwana pa mususu ata na Bukavu te ningo ya lobi wana ozana mwana musu pembeni so na bota mwana pembeni lelo boto ndimeli nzambe lelo naza serviteur de Dieu esi kuza lokumu pona ngana tika mwana ona boti ata na bota ki na mupepa jeunesse na tika ya telinga na pana naza serviteur de Dieu maman est-ce que yo mutuza mama na ngana mwana mosango yebie na yebie te yango bali makambo yepa azalaki wana ye moko mutu akena mwana boso na église a présenter mwana aponika ka nzambe abongisa ikaka posoki na yalaki na ngai na sumu kaka na moi na ngai na sumu kalelo na ngai na posa lakina sama mapa save na bonjela nzambe na ngai na sumu ka ngai nzambe abongisa makambo neli boso ke ngana zala te na église mukola lelo poso na ngai na soni wana na ngai na suka ndenge ni na mwana mwasi wana banga makabola ngana mwana mwasi wana te monter de toutes pièces ezalo kuta eza kabal moko ba monter kuna zoko mnaebi mwa 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 makambo nenge zala kuna poste wana yaika mutu yusu da yika na posta akoma kaka na poste wana me yo ne volonté nzambe de nzambe yalingi yo kuma na inesika wana bo ko sala likama bo ndenge ni kaka tas basanza te bandiko mama eza ngo kambo sika te ngaze yana sima na yo kanyo subulu ba mama ba wanga na mwana ye mwana makila na yo ba wanga na ngo te oyo likama ko nje bandiki suka oyo ka ndenge zali ondobite mama ya emission ke bota mwana iye bako mukolo likamba lobike abota te ayebi makamora te yo se ko fima ya ndenge ni lombo di panda ke na zo ba ko sema comme yo bima na tubomba bona za bakamusima kabisa ko mona ngolo bali seki boko yo mono aka kizengi na lokota yo wapi ko bandiko bamusima yo kota batema mbunguka babo baba bakamusima sérieux zo ba comme vanda papa kulonda eti vanda na kila ndako yangu papa zala kalme nzambe akobundela yo alabaki ye moko oyesebuyela yo ye moko akobundela nzambe akotika te nzambe ayebi yo malamu tini nga ataki yo na esika wana nzambe otosambelaka ye aza nzambe asembo akolakisa bosembo na ye okosala ndenge wana te Bonjour maman. Je vous aime. Là? La ligne. Je vais le cacher. Il peut s'il vous plaît. Hein? La main qui est là, c'est qu'on va jeter mon sur le béla. Je vous aime, on l'engage à la sens. Là, lipati. Akoko baloba. Salita mwana mukeso ke umelie vimbaka. Kaimpe na kangi mutima na kofite. Mama yego lakisa yo nenda ka pasteur soko yako loka au nom de Jésus ozwanga te la tolo yo vo ro diga ngati na zabo
bande na yibela la polo dans la kala polo. O sai la ngadi. O sai la ngadi. Iba lokio na nga. Soza kindokino au nom de Jésus la Bible sans effet. Ndo. Na même les fleurs yo. Et kokate il faut na bagisa mususu ezala kitoko. Mama, de yina zakala lotanga. Mama yoko ozotika kanga mwana na sokende boyo ozomona. Mama na butu alala ki place moko na bashege wana. Ye. Na yako benda puna bimisai. Mama ya solo. Wewe sio kama nini? Ya solo penda. Mama fungola miso eh. Omona lo mota kitoko ko bala mbala mabekisi mausa ko tsaka kisi ka. Papa na bino wana nazo isa papa na bino bala namba nazo yoka. Mbona mbala sasa malamu tu. Mama omoni di. Tu vas faire nous. Et puis fleur ma titi benza. Sala suka. Sans effet na makamuno wana so lukana ndaku. Soko yaka pa pasteur na bino yaki de pa pona mwana na ngati waki pona ngati. Izadi nde sadita mwana mukesoke umeli aloko mona hivi. Kasi lia ngoso ke yango na moni kukanga bilolo ya solo mtosolo bana mwana boy. Te pona kanga tu te pasera yo ko sepla makambo solo bawana. Alungana kende. Yona usengi soba ndo fana na paroisse kuno. Bolela katali banda. Azonga mataji. Natunga na fleur nanga. Keno lamba ngweza ndunda. Mama ngaso da mwana pasteur te ngala ta jido. Ko pete basu ko batam. Tati papa na bino mtosolo kira makambo. Mutu akuta kipoto yo nani passer du lobi azele susu 20 susu ba fazer susu bo basoke no toba ngona babato yo ka bazo utakuna na bamboka bazo matana maso bazo ashika na msigango azo baby singa ngote baby singa wala bobo na telefone peda di o passer mo zo ekisha musali ko zabana asa kisaba bango kebala papa di ti mutu mama wasi kwali kwa bango place ngiko na kisasa na tukina iba bakanga mutu mabe la petite raison. Siko yondi bio. Mbona kusani chiko? Bama bakuta yanga makambo wapi? Nabio. Nani pati? Wewe kilibala wani zuku. Mama suka, komi na suka penze, komi na suka. Yo siko vraiment, il faut moni sa penza ko tali sa penza na mobali ke olingi. Ni moni sa penza ngana za mwasi ya pasteur na kokina na za mwana pasteur na kokina nyonso. Ah, mtagangira nga modena lata kabio modela ko lata boyandeni. Ah, abalo gangira ngala dibala ngala a contrôler nga. Peso ko kotina dibala bongo lata bilata lata. Ah, bonga na sheni lata bonga ya look na ngate. Ko nteke sutu bala ina utika na bilata la boy. Tuma bado na zama yidi, mbona bado na zama yidi. Mama zangu mko vraiment siko papa na bino ape mana ya kusala susu te. Kali ngi mbali na ngawa na mama. Pasteur yake pa na biso bongo siko mama kende wapi. Sasa za ne médecin, za sous stagiaire. So assist ka au sala na hivi. Mimi sema sana nini wana mboko bazana. Kali ngawa za madame docteur. Nini? Ya sango ka pamba. Oi problème za wana na zui biso yuza mkulu. Za mwana ngali boso. Papa na bino atopeni. Awa to bika kana musala wana ya pasteur. Babiloko yaka yo mko mona kana miso. Sikusu to kamati yango to pesi na mutu mususu. Esili na ngoka kati. Wana église bazo promettre sikoyo ye pasteur Lombe wana a remplacer papa na bino. Kasi te wana siko akozala bien po baba biloko wana nyuso baloke ni pa na ye. Na lele bino bokozana bozuana ngape na zozwa. Mutu te ngo kende boye bata mo mwana nga. Kote musu na ondi ba kote musu malanga na ngaba masanza penza mtalobanga te douceur eleka. Ko se gate po tusana kama nakata makamuserie. Seki bonga na kubengana santa, puna mwana ngatina na hiyo. Tukulia ki docteur, tukulia batonga te hein. Seki to beli to kufuta mongo ba médecin ba zedi. Ha solo banu solo bananga ki mananga na yo mananga na yo wana ndeni na. Pa love ngani. Total. Kutala te mendimande. Dictature. Ile dictature te mwana mbona na lingio mingi dipati. Moi si na kuna makambo se baby na zo yiso ke makambo na ese baby na. Naza si wa baby. Naza sûr. Eza lisusu te. Na lo papa. Olobi nini kaka? Soko boy mwana bali wana ya lisusu wapi? Dabasi na zo yibisa oya sana porte, ba frère ba sana porte na isa on si sanda ya kota wapi. Mama wasa bobo ti wana love na nga. Te mama wala boy penda. Yeto bali pasteur ngo wala pasteur na Christian, papa. Donc, tu vas nous dire que nous avons boyé, kimia exacté, leur nyonso, problème. Hein? Problème ni vraiment, ils ont marché que yo na maman. Hein? Mais je ça,
Moi, sinon, donc, azopi ça respecté quand même, nous avons là droit là. Yo sikoyo sala boni lokola oyebi très bien que ça mwana même omoni ya mati soki ndenge nini yo omikitisa pour que climat ezala bien na ndako. Azo ça soni chorale ngana kenda chorale. Jour na kilt. Baninga bala couple ba vandi ba mari ba vandi ba couple mais hier avandi place sous yo vandi place sous. Oh non, il y a moni discipline militaire. Pourtant ye dans tout yo yebité dans tout ça na mbandaka wana. Ye avandaka na mbandaka. Tant en tant qu'officier, mon côté à Kokaki Koya Pembe Nanga, même hier pour t'avoir coupé sa gambote, na sala que fort net, Sikoyo, aïe, parce que Sikoyo, na sa sous officier, même l'église, nous avons raté ce qu'on a côté, Batinios Mazotik Lanzela, alors que Nasaka comme diminué de Batinios, malgré tous allés par les responsables. Ou les amis, Mike, Kolanda Gangote, on a des gens qui ont se plaindre de ça yote. C'est pas possible. Dis, c'est là. Madame, chérie. Yo, modèle yo, il faut comme ça, il faut comme ça, mon ami, qu'est-ce qu'on est là? Très bien ça. Oui, bah, tu n'as pas moi. Mais modèle comme ça, ça va, excusez-moi de déranger pour nous. Bon, au moment que le problème est christian, il faut être résoudre un mot quand même. Donc on va toujours, puis nous avons un problème, alors, est-ce que vraiment, ou excusez-moi, nous avons dérangé, mais le problème ni vraiment ici, na moi. Tâche. Bazo tout na haute. Oh, dis, regarde petit. Quand on a dit que Alinga peut sa réponse, bon, n'a pas précédé. Ah, ça peut se reposer. Yo se mouda dit que se reposer, aïe ba idée ça na pongi tout ça, hein? Ata pongi on va répondre. Dans le bina yo c'est là na yebi ngamoko. Hein? Chérie, regarde ici. Tu connais le bango comme ça, maman, ici, la climat, ils ont un madame Nanda. Oh, écoute, oyo, né, y'a un gars dans son lingapo. Vous avez un matin à Dieu, c'est très bien. Pour ça, t'as excusé, pardon. Donc, tout ça, quel est le problème vraiment, ça va là? Hein? C'est pas tout le monde. Ici, à Kalana. Ce que moi, tu veux le paga quand même, hein? Mota. C'est pas possible. Masumo, yo zakulu kadiwana ngai to zakulu ba problem. Bobo yo kan ndenge nini kuna libanda. Na moni kaka azuluko, yona kuti. Na lobi yo muntu mukulu yusuku mi mubange. Ulikula ndaka makamwa ngumba. Zunga na arme ex-colonel ex-faza. Zunga! Uzana mungu te masumu. Uzana mungu te. Nani akiko tongila Uzana mungu te. Nani akiko tongila bino kimubange uyo uzole mulati sanga bino. Vous ne pouvez comprendre rien du tout. Nous avons mukulu. C'est couturier là qui nous trouve yeki. Nani. Uzama paka. Makamba ngumbe tani yote zunga na arme tika bisu kalma. Ngai na mbongo na kote kana na bongo église. Yo na mbongo. Makamba église sami. Yo na ntango kuma pasteur. Yo. D'abord tango zo ganga wa esa ipa ino. Izanga kuna yo na sana toya kunga bantu kunu kuma na kero kuma bantu kunu. Lelo kuma musali na nzanga. Ai bisaki ngana kuma kiba. Ubuma bantu ko. Oyoka sango na ngati ke ranger moko abikisaka batu na likolo nzete. Yo za koboy fatigué. Kulibaka nini te. Na ko kuma yo matana na ko. Yo papa. Oza ipa na misu wana na ko timbula ngo na fa. Mais tawo na kanso ya balwa. Iko ile yawa kabora sei. Zela. Ngana yekola na États-Unis. Bafanzo to yekola na ko timbula misu okuzonga nini.
Quel bana yo? Tala, na zamu lo ya pamba te. Mais na kumfundu kwa zubu jamaa tumbe. C'était pour la responsable. Oi tata na yo. Oh, c'est là. Oi tata na yo. Ma question. Oi mwana na yo. Oye makambo église bi ma question. Seki sa tata na yo. Atika ba makamba wi. Ukona ba makamba wi na ni mwana yo. Isu ka makamba ni mwana. Madame. Gagné. Tala, tu dis ko yo. Ne zana ko. Ndio zo kundo pasteur. Ah mais oui. Avant mi pasteur. Non. C'est qu'il est pas souvent qui soit. Non, pasteur. Ah, mais souvent il fait manger au Ghana l'église au théâtre pas yo. Voilà encore. D'abord tout à l'heure on a dit singa du Mubange tout ça. J'ai dit finalement il faut la zone ça saute. Il faut que c'est quoi. D'ailleurs na usumile yo ba mafuta ya jiko. C'est là. Osuna na makambo pema. Bon yo. Donc ngana ça pema. Papa ça. Christian, yo parle yo soku meki mwana ngulungwa nzulu. Isaba kameza kutetela nzoko ya tata yo. Chapitre à paix mandé ya ngo ngana so kanga manango. Mozana ndamate. Donc vous autres détruire nga devant. Ngana so souffle, ngana so paix mandé ngai. Kutu nisani kimi kikuto uzoko kati wa peke yake. Tamasu mwana dawa na kwa ya wote. Pemani. Na no bikoye. Tu peux Voilà, moi n'a rien dit que faire ma sali, mais toi, nous devons dire très bien que faire ma sali. On s'en sort de faire ma sali. Je te comprends. Vraiment pas. Dis, voilà. Et la canne ça te kema na dilba. Na dilba tela na oh, place moi. Il y a la na vous place moi. Na dana jamana na. Ayo, kema kutima telo. C'est moi ya papa. Ayo ndako za kuna ya muta. Pasteur ya watu sote. Tani bandi. Dai pasteur. Bandi. Na canne ça kate. Quel est notre Pardon. Si matena kuyo papa. Quel est nayo pasteur? Quel est notre pasteur? Christian, sinon na buma mtu sikoni. Tonton Sanza. Oui. Maman Ibinga. Ni bio docteur. Ndeza bongo tellement ce qu'on a raisonné que ngamo vi docteur nani. On a se trouvé que docteur Sanza, yo docteur Sanza. Ngai. Merci. Docteur Sanza. Nous mono kala docteur. Yo na monyo ko fandi wana. Obi ke pesi ngamo esengo mo boye na landao. Yo na landio. Ah bon? Il y a un problème. Te kasi ngaza voisine bali patite. On se ko le na monyo kaka na sepeli kaka ke to futana. Bonne ya bien. Les petits pas bien. En toi de descendre. Pas pour ça, mais qu'est-ce que je sais que c'est au fond d'aqui. Tu ne déranges pas, je m'en colombe. De rien. Bon, tu t'occupes d'un piano. Nous allons regarder. Quand tu cherches au cas. T'es au bunga pensanga mon ressoutien. Après occupation musala. Mon les partis à sa fille moko. T'as qu'on perd un peu une partie à confiance naïe parce que je n'ai pas nanda. La boutique papa moko mon am sana bango. Et puis quand maman belé. Elle est partie. Oui. Mais la mère comme une banquette, n'a pas fait solo. Ah c'est soni nango. Les partis bazo baba laisser la garçon moko ilombe. Bon mon grave dans Sanza, une balle qui te boit vraiment. Qu'on a nous ma comme on a dit na moté ma so mon bazo kasa ba pesa pas pesa la passe. Ilombe na famille na très bien. Ngaza médecin. Ngana soigner papa na ye. Mbala papa na kwa. Et puis maladie héréditaire na ninga famille. Donc Sanza nous wana ko kolanda te li pesa mosquito na mosquito côté de. C'est là na maman moni ata la venir mo mukuse. Pour le soir na li parti. Bon ça même 3 ans. Donc Sanza na bisioko ndeza bon mo kupembe pesa kitoko ningeza bongo. Tout côté de ma beza wa Sanza. En tout cas, nous là, na lulio. Ngama lingambala ta pa boy pa costume. Ah OK, na c'est pas trop. Faut dire. Ngaza ka nisina longo ko tabali pati. Non, ah, ngaza musika te kana musika mingi te kana point ko to. To Sanza. Ngaza mena la ko kuna user place ni, va place ni. Bon, en tout cas vraiment nazoya na piscine mo mkina nazoya. To Sanza mbali kitoko. C'est un docteur.
tangi mbala moko ozonsi esali suneti no tangi na mte quelle sorte ba kolo epe on dirait que sango malamu zokanga malisusu alors que na tsana tanga ki Chikudi donc dans la tika église nous sommes des soldats alors que nous avons des sous-soutiens. Masumba lukinga. Mais makamunde lukibiso. Mo vandi mon point. Non. Makamunde lukibiso na zolo bana yo. Makamunde. Mais mukanda wana. Agent, t'as vu l'appel? Oui. Mutu na yo Chikudi bino bakozo côté la ye on aso église non ngalobi ke Masumwe na côté la biso ba Congo toza calme tokoki ko diriger église malamu bino oh non ozo côté la ye mulu professeur mulu ba tout ça yesu ko église akotika mo lisunte toluka ba bénédiction ko bénédiction ne yango za ba pa voli biso masumu zonga lukara armée non na bon la pasteur nyoko na kufa donc yo sepe la kenga na zonga na tisoda pona kina kufa et faut que tu ne tenga kono na sili na sepe na yo kan si donc colonel ango ta na lobaka ke non na kanisa kandi tant tozaki lokumu mais siko yo ngana kende o ngana kino masumu yo vérité à makambo o te alo batute masumu don na souffleté o te o prédiquer o ko kana o te o ko sa prédication ko non ah masumu te ba ma vérité mikolo bapesa kama bonza mingi eza jour te ngana flecha Chikudi ala raison ozonga a na nini ça va combien na église soki na bandi koloba ko prêcher baza kolela so na moi Chikudi no so bele bien no ke na ndaku na yo kende sima parce que ngana ke kuna okoyoka sango ke mfumu omibongisa bakopanta sango na yo ke mobali na yo akufa abomi mutu yo ko bakipate parce que zena okuyo basango bano nanu bazwi bambongo na bango te bafiche de paye na bango nanu babongisi te bongo bato ya mpamba bantu acana na bayakuluba baza na mbongo bino noza na mbongo mema kumfundu kwa nzubu jama ntumbele kuna na mbuka na biso na mbuji maigana bongo ibichi bambe wa mateko kwata di yo ozoluka mutuna nga olingina sia makambo ki nzambe makambo ki pasteur pembeni nazonga na mokili nalakisa ndenge tozalaka biso ntango tozalaka na mokili natiki d'ailleurs nazongi na mokili sikoyo nazongi na mokili yo ozosala bamanœuvre partout bazongisanga na armée nga nayebisaki yo okende osala nga badémarche nazonga na armée yo nga nazona posa kokendeki armée et puis ngaso ata nakei nga naza formé yo te moto kono osala nga bamanœuvre parce que oza na esprit mabe yo kuti ya pamba oyo okosala une semaine bamemi yo na hôpital yo oyoki alors mikanda oyo boke kosala oyo bake kosala ngai soki reprise ya service esika nini nga nakenda koma mokanda ke nazonga na armée moko wapi alors po ozo okoma mokonzi ya église kuna oke kosala bamanœuvre na bandeko na yo chibawe ona soki naza na besoin nango te natikeli yo yango nayebisa yo na ndako na yo oza na plafond ya bois noir plafond ya bois noir tala kuna na likolo oza nango yo oza nano na niveau ya plafond ya bois noir donc namoni vraiment okola na mboka oyoki kala mingi te na sasa tefe angolais ofanaki mingi na sema uza nango te ndako ya buyo uza na jama yo oyibi jama umoni nzambi alumuyo ye mokuma donc sikoyo okomi kondima eza yo moto osali bamanœuvre nzambi moto ya liboso na kokangisa
tango nazozonga soki général balobi na kokoma moto eza yo okotala esika okomela tala gripa ozanga komona gripa ya kanzaka okende kolia yango place na yo nde moto kaka toza kokita na avion ko olwali wana nalobi na yo tala nde nazoseka te eza sérieux bandu sérieux nana pamba outi na mboka tout ça oye kaka soki ndenge nini libanga yo oza na nini masomo oza na eloko nini général ya malubu nani anome yo nani anome okoyeba irene azala watakozala avwandile yo tombe awa ubima mupepa alibima irene yo wapi nalobi oyo mwasi oyo yangai oyo namonaka yo na église wana talaka mama oyo boyaka na ye ye wana yo namoni okomemisa ngambo yo oza na sante ya bito nayebisaka yo nazali ranger te natuni oza na sante ya bito to mipanji ya makofa banda ntongusi oliaki nasi natuna yo natimiso wana yo zile na kongoloko giletere nopesa yo kwaka omela nalobi na yo bomba date ya lelo oyo tokotala yo na ngai nani akokoma pasteur tokotala ngai mutu nde nakokuma soki oke kuna mokolo kaka okobimisa kutu liloba te miso ekobanda kovimba yo ekomi te likolo ya bible alaba kozwa bible c'est vrai ça va kolala kuba ya kosopa bamai na nsima tosopada likwa bamai bali na malilelanga bwe maa sosimemere nayo wanganya koko monipera zawane todamaka tesenezanga kotwala nilindina netwala misoso bitokutona nilinda moboese bamake ni batonisa basolo boba convertir basomaki bapesaki bino eloko te talaka batenyango misi ngauti senzi sera lipate ezakuna sera aplei banini apesaka emo baforme nazotelema nango ata nini tata ya mikolo mopasi emonana te sikuyepai na ngai ko baka pasera papa pasera komonanga pasera oki mwana wana bakangwa lobi yayi basi verite là-bas bakuverti na somaki eteka moto epuis jour wana dudu ayaki awa soki dudu moto apesaka mbongo mpo bango balia balata balata tomoka bien miskela osalina eloko moko te kosoma eloko ya kokauka baliaka posi na mere ya kokauka na kati ya balabala pandake mbongo nani atikita eza donc nsima oyo somaka batonga ndako na bino na lupango na bino kuna mbongo dudu apesaka ayebisaki ngai ngai nazela lokola naza mwasi ya paster bandeko nanga bazi kotinda eloko te nasala
Nga kutonga ndako ni ngai te sambonga famille basangisi. Mbongo na poto mzazo tindela tombongo wana. Ndamo mzuzu kama wote usangisi. Uzo sala tuta mo sikana. Sala noko la tinda kambongo. Tunga kata kwa wote kwani. Hao ndio kaniko pesa mbongo hiyo baniko kwa kivenda kwa. Mbongo wana yata hao ndio mbongo pesa hao. Ndio mbongo pona bango balia. Balata kitamkwa bien. Juru wana chini kinoko soma kwa hata kulele wana ibunje kama ndongo chini kisa lupango. C'est pas normal. Bana wana baza basila pia. Baza bana kwa nipatio bana wana muone kwa watu. Jumani wale baza pia bando kite. Mtu bakufile bapara mtu baza bana mko batika monga ndingwa. Kunyo ba ndingwa tempeke. Kitanda territoire ndio ndio kwa wana te. Yo da mama passer. Batie nini kupita siku mzima kusala ndio ndingwa. Dai a partir de aujourd'hui mbongo wana utima motisite. Ngana bana kupita yo mbongo. Ini semua bangun lagi, cari tu dulu lagi, bangun banyak. Apa sih itu? Oh ya, belum buat nak kawanan, Orang belum buat nak kawanan. Jadi mak. Tu makasih bongo. Baca ni sabino makasih. Baca ni sabino. Ini ni kosi ni kabai. Dom pe luma wana ngana dala kukumbula ndaku. Luma wana na kumbula ndaku. Tele ma wapeti. Je, hapo tu yona watu ande moko ajemba wale pesa bali pante da yote azi. Na lubi lomba wana, luma wana. Wada kubombe na nani? Ache yote yote. Tena kutala na tambi siko la kubombe leo. Kubombe ngai. Akati kakuna. Hata jempe kumela sigale, tuka nisinga na mela kangu tena bomwana. Ale tere mwana. Kesiya. Dika muni. Ye mo paste. Ha? Kaliyo. Paste. Pesa ngapi tu? Nagawa dinga na kombola nde bango. Ye so kombola. Ikoyo paste la yego kute tikasabisi. Kize papa. Na sala noki. Sala noki. Apera boya. Bulongo tala bupusa nawo malendi Busala malendia. Ala bila boza na kutu. Sala, naluba ki. Sala no ki papa. Naluba ki na bango. La sukula. Foke bana yo ko ngasonde ufebe kwa batna ba yo. Boniko. Presidena afuna. Na dem na papa. Sava sei. Kumena no nyamo na wepa yo. Ngina so na bango. So na bango. Kini kuvanda kunua tadi mukolo te tika ye papa tika ye kuvanda na yiti kamuko Ndini zama la mawa Azo traité bino bien Mama passer de nous parler mais on fait ça biso bien na ngai musique vie donc ça je vais dire que tu là akata rifelo mais tozo zika te bani Zandi perme bozo zika te sikwa je opesa ya pona ba tiba ba pele ba petit ba bilo bani si lelo ba petit bazaka na ba forme wana nga utu ser na bango tia mestre lenda mobola teti na la zika ser li patia me amoyo kwa nto mobu côté ba damas kutu mawaso tela batu babadia kwa de lo kwa teta mama kakubani donc changement président égalité hein ya kota kulia kota bilamba na yaki na ngoti lelo kuzana ukaka mana ozongela tera kana zebidi hein na ozongela tera na ngai po na bango ngana zovanda mukate na tera tina liati mera mo lembo bani bon na peye mo gato na ngaki ya leka to kota le nango hein là ma passer comment ça va allez Uko fandawa sambla. Kia. Mbona zumela kidogo mwana papa mwana pia? Nazoka mbozo sale porte mama. Papa tu sale porte ndenge nyo so bado bakapendalia mtu amselekete ndewe wana. Beba mususu ba. Bango bazakalme papa bazakalme. Bayo kama nne bafandite. Kulia la tenue bilamba. Siko na koma na somba saka lote pona bango. Na somi saka fumo bimba pona bango kapa. Bandia kama Sino kenano Mama boke ngana Be bango ba kende to na bisuna yo Botika bisuna na mo to solo baba verite ba nini wa mo na mo pasa
mutuna eza bien te albi fazonga kaka libanda na comprendre ma pasteur à part mutuna eza mabe mais kulia comportement ezaleli namoni bachange mpenza te bana ye mndu azopesa bango motu makasi bazali awa epai na bino bapasteur vraiment changement ata moko te papa oyobi kobokola bana ya boye eza pasi lokola aza kuruta alingi akomene makambo nyonso donc ezaka pasi eza pasi pasteur aza kuna ndako pasteur aza dans ce cas tosoana pasteur avanga nakende mpo nakende après demain baza na bango bien papa baza bien mpona konyokola bana mitokolaki na nyokola bango Bon, chers frères, révérends pasteurs, nous avons ici au milieu de nous pasteur Elombé, qui a voulu être entendu par nous, c'est lui-même qui a sollicité cela, c'est pourquoi je vous ai convoqué. Ceci dit, non, avant que vous ne lui laissiez la parole, oui. Nous devons signaler que le pasteur Massoum. Ah, bon, oui, justement, merci. Le pasteur Massoum est rentré au front. Voilà. En tant que militaire, oui. Il ne pouvait pas être ici avec nous parce qu'il a été obligé par ses supérieurs de rejoindre le service militaire. C'est ça. Alors, ceci dit, sans plus tarder, je passe la parole au pasteur Elombé. Merci beaucoup, représentant légal. Merci, président pasteur. Je commencerai par vous présenter mes excuses pour ce temps précieux que je vais peut-être dilapider ou pour vous avoir empêché de remplir vos nobles occupations ailleurs. En fait, je voulais simplement vous annoncer que je suis fin prêt. Donc, si vous me donnez l'aval, je peux déjà lancer des invitations pour mon mariage. Ah bon? Ah bon? Vous l'avez trouvé, donc c'est ce qu'on attendait. Hein? Ça va? C'est bienvenu. Oui, j'ai épousé une fiancée que j'ai suivie pendant plus d'une décennie, 10 ans. Les parents sont fiers d'elle. Et ses parents également m'acceptent sans problème. Et surtout qu'elle prie avec nous. Ah. C'est une choriste, c'est une fille bien. Gloire à Dieu. Donc j'ai décidé enfin de l'épouser. Si vous me donnez la balle, même dans les 2 semaines qui suivent, on peut déjà célébrer le mariage. Il n'y a pas de problème. Les 2 semaines? Mais moi, je pense que la communauté, le secrétaire général qui est en Europe doit être informé. Mais je suis là, c'est moi qui ai avec la nouvelle. C'est moi qui ai. Ou bien on va le faxer simplement, il va nous envoyer la réponse. Pas de problème. Par exemple. C'est accordé, moi je ne trouve pas d'inconvénient. Très bien, très bien. Mais le parrain qui est déjà trouvé. Le parrain. Je ne vous pointe pas. Ah non, il y a encore beaucoup à faire. C'est le représentant légal, à moins qu'il décline. Nous verrons, hein, nous verrons. Il faut pas voir, il faut qu'il ait confirmé. Je ne pense pas, mais enfin, si Dieu le veut, nous allons. Ça c'est donc accordé, cher pasteur Elombé, mais j'avais une observation à faire auprès du pasteur Sondo pour le comportement. Nakamaki Bachegi, mais non, c'est plutôt, j'ai ramassé, je vis un phénomène qui ne me plaît pas ici. Un phénomène de ségué. Les enfants de laisser, de j'en ai ramassé quelques-uns, je les ai confiés entre les mains du pasteur Sondo. Si, on a vu ça. Mais le comportement, les agissements des enfants ne changent pas. Le peu d'argent qui s'est confié entre les mains n'arrive pas à subvenir aux besoins Yabanawan. C'est pourquoi, moi en tout cas, je vais pouvoir décider à ce qu'on appelle ça Banawana. Entre les mains, il n'y a pas de Tikout. Hein? Oui, on a confié au Bango comme ça. Par exemple, confié Bango Ipayanai. Nous ceux qui vous continuez pour le pèse-moi, nous sommes fait n'abattre. Nous pèse-moi, non. Il y a beaucoup de Bango. Kana zana mbongo kupesa badima ya minene zana mbongo kulisa bashege wana mpana ngaba kusipa na bana bukunzi nupesi na mwana mke na bashege wana nupesa ye nulo kutonyoso kuzana kila kinsa nukumbula ba munyonso nupesa
Papa représente. Moi, je crois qu'il n'y a pas de problème. Là, on peut se calmer un peu. Évidemment, c'est le comportement de mon épouse que je déplore toujours. Nikouliana Bango, vraiment, il est un gars. Ça continue? Oui. Oui. Elle a un peu changé, mais pas beaucoup, pas totalement. Comme nous avons un chantier, c'est qu'on va faire. Comme moi, c'est moi qui les ai amenés. Il y a la parcelle où il y a la polyclinique. Oui. Derrière, on peut aménager cette annexe-là. On peut le mettre là-bas. Oui, mais moi, je voudrais qui est l'encadreur numéro 1 au niveau de la paroisse. Pasteur, tu vous dis? Non, ce n'est pas moi. Pasteur, voilà. tuza kosalela nzambe na bui te oyo nopesi bampeta ye wana nokopesa ye responsabilité nyonso ya lingomba na bacheki nyonso nopesa na maboko. Ok. Ceci dit, Pasteur Chikoudi, vous devez savoir que nous sommes réunis en conseil et que ici, c'est Dieu qui nous dirige. Voilà. Et toute décision découlant de pareilles réunions sont dictées par Dieu. Ceci dit, cher pasteur, cher révérend et chers collègues, eh ben, je vous demande de céder. C'est-à-dire céder devant la décision de Dieu. Vous devez vous occuper pendant tout ce temps, hein, vous occuper de ces enfants abandonnés, des enfants de rue, comme on les appelle. Hein. Les pasteurs dépensent beaucoup d'argent pour ça. Voilà. Vous devez vous dépenser aussi pour ça. Hein, vous voyez? Ça, c'est une charge. Nous pesanga pouvoir. Nous sommes pouvoir, nous pesi moi na moké. Allez, charge, nous kupesa ngai. Charge ngai. Bongo, pouvoir, na isika makambo nyonso, nous pesi moi no. Bon, ceci dit, mes chers collègues, nous savons à partir de maintenant, et d'ici quelques jours, il y aura des lettres du secrétariat général qui viendront pour pouvoir confirmer nos décisions. Oui. Ok? Oui. Quant au pasteur Elombé, eh bien, tous les conseils vous félicitent d'avoir tenu bon. Merci. Et nous attendons des invitations. La confirmation. Qui confirmeront. Sengi bongo na kombo ya Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi na biso. Amen. Amen. Merci maman Ndeboye. Na benga bino po tumeka kosola likambo oyo ezo seko biso siko. Je crois na uzamula impenza te. Moko ndanga ngaite. Aye te papa yo moko yebi misala bango basoda akende soki na garde soki pa wapi ayebi na nga tumana senga bino biskisi nenda kokoma ça va bon de toute façon eza nango ya molai te ya pasi pe te ngambo nalingai nasola na bino eza likambo ya mwana mwasi na mwana oyo bayaki kopresente na paroisse jour mosusu wana. C'est vrai que zindisi lokumu na wana mai so nazo baboye mama eza naozwa courage ya mutu, courage ya mobali, courage ya mosala nzambe na meka kosola na bino na bato nyonso bazwa kotuna likambo yango. Je sais que c'est difficile de croire en moi, mais mutu aza na vérité na mutema na ye o abi ko tosa mibeko nzambe kona zomona te na kuwanga na nini soki mwana wana za réellement mwana nanga.
avant lelo nakoma pasteur avant baresponsabiliser nga na église nakolai na mokili lokola bajeune nyonso bien que oui toza na kati ya lingomba totangi baclasse mais nakoloba teke nasalaki enfance to jeunesse mosusu autre que oyo baninga na nga nyonso basalaki donc mwa komela mwa kolia mwa kotambola mwa kolata mwa badifférence wana nazalaki mpe na kati nango c'est-à-dire que soki nabotaki na moma wana lelo naza serviteur ya nzambe namoni te pourquoi nakowanga na mwana oyo ya ngai natika ya telengana au contraire nazo enfoncer davantage nazo faire perdre foi na bato so nasali bongo ata bongo mpe papa ndenge ozokende maloba na yo na kata yo ata mama nga ndenge naboti mwana na ngai oyo papa na bango akufi atikeli nga bango bana mike nabongoli bano na pasi ya koteka makala mama nalingaka ata kokanisa likambo wana te na nyokwami likola bano yo koteka nayaki nano mwana moke nakokai mpe kobala me nalobaki na kobokola bana nanga kaka ngai moko kaka ndenge mpe tozalaki na kati ya makambo yango mobali nanga asaki moto ya makambo mpe ya lingomba kovanda kaka na lingomba tokosunganga moke nabokoli bana ntina ndenge mwana wa sisi classe nakoma Bukavu te mwana nanga mpe akoma Bukavu te ndenge bakoli naboti bango na Kisasa ndenge mpe akoli na Kisasa awa akende na bamboko ya baboye na boye te nayebi likambo wana te bolongola likambo wana botia yango na mutu na bino te botia yango na motema te po eyakaka makambo na bamisala bango kuna so bakolukana ka so bamakambo nini yango ya bango mekabaka makambo ekoma pasi tina makambo ya misala nzambe bakoma kaka kolukana na mabe kaka nayebi te soki ndenge nini na likambo oyo mama bitumbu ezaka na mokili bamemango tina eglize ya kowelaka baposte ya kosalaka so bamakambo nini nayebi likambo yango te bakolukela mwana na ngai mama likambo karibu vanda tranquille za kibisa motema na yo nye oko sala na ba classe na yo motema na yo ezala na kotungisa mate elombe aza mobali na yo aussi proté mingi nzamba ko tika te o perdre eloko oyo ya bongisa ki pona yo kasi yango te mama biso toza na biso baboti likambo ya bango etali mwasi na mobali biso ba mama toboti bana ndenge biso tobalaki tokolinga mpe bana biso babala na babota mpe ya bango basala famille na bango kasi na mokili ezalaka nango boye soki mwana biso akweyaki abotaki mwana na ye ekoampeshe nango oyo libala na bango te ye mpe azali wana akoki vraiment na ndenge mate yango nga napesaka bango na kati ya ndako akoki koboya mwana wana te nga na moni likambo oyo nga nakokoyaka kokabola nango libala ezali awa te kaka bango moko nde bayokana bayeba ndenge nini bakobokolela mwana wana likambo eza nango te mama bongo tokobomba likambo tokobomba ti tokóma ti wapi mama maman c'est-à-dire que nde nazoloba ezala kutu te que nabotaki po ya ndima mwana nabota libana nayebi mwana mwasi wana te nayebi likambo mwana na te eza complot moko boye eza kabale moko monté de toute pièce maman wana nazoloba ngo nzambe aza témoin soki na insistaki bino baboti bozala c'est parce que karibu explication nyonso nazopesa ye mama ondele ezokota nango te achange comportement na ye aweya kotala nga soki alingi na koluka ye c'est comme si vraiment nazo existe su te or nyonso nazosala eweya koentame rapport na biso ezalaka déjà bolingo na biso na fiancé na biso nde ezokola eya koentame so azo se comporter bien te donc a changer catégoriquement c'est ça qui m'inquiète un peu ndenge non naloba na ye na miso na bino elle peut vérifier soki kosala avec examen électrophorèse je crois basala yango je suis disposé il y a toutes sortes d'examens batala pour déterminer paternité ya mwana wana nayebi nakoma Bukavu te nayebi eloko moko te namoni yaya so bolanda na bino makambo oyo nyoko banda ekoloba siko bopesi noko raison wani na makambo kanga inongeli mpona nie mambo yange mambo ebetala nge bana kutuba yabetala nge mama eloko te kaka yo moko oyebi soki likambo esi ebimi na kati ya libota mutu na mutu aza na opinion na ye azopesa me ngai na ye apona koboma libala te ngai na ye mpona boma moto wana eboma na bana balingani na bango mama elombe epa na ngai aza ngai nabotala na ngai bana mibali te mwana ngai mobali yeyo ngai na ye mpona koboma moto likambo wana esila kaka esila mama ngai mama na bango tango biso tozalaki so bayebi so makambo ya libala mama libala eza libala biso tomoni oyo bamonaka te barouge bavert na bableu mais na ntango oza deja na libala na yo okolinga kosede libala no te mpona babiloko ya pambapamba mama tika biloko wana te na bokilo ndenge alimi ngai naza nga na likambo te naza na likambo te papa naza na likambo te bobongisaka bino mibale mpe namoni likambo moko nano ebebi wana te likambo nini ebebi
likambo ebebe wana kaka ino ngai kala bana konda tika bato moko tuma kapa maniti nani memba metalanga no bana tanga musaba mama na kaito sololi pe elo kusuyo kubakisa na kati ya niteto yokani kaka ke likambo moko eza na kati te botia mwana motema te karibu mwasi na biso ndenge kaka batikana mobali na ye avandi bana mwana mokembula zomi na mitano eza moketi ndenge azokende bweti bakobalana na bango likambo moko eza na mote nzambo ya toto sambelaka so biso totaka mabolongo na se akopesa biso kaka solution pe akolakisa vérité na likambo wana mama nzambe akotika te karibu bika muzona ndeka kuwa mamba papa muzona ndeka kuwa mamba papa vona na bakala nge nini ngezona bobo kilomba tsoka mekuisa sama na mamba baketo ya mbe bakala nge tete jeune mbe bakaka baketo ankaka peke na kuzona ndi bankaka tango lela sala woni ba mamba ankaka inangiza baketo muzona ndeka ba mamba mama loko apena tikali biloko amona libanda wana kama fufu wana nazoteka wana takangela kina ndako ya lelo na mibongisa kipete ndenge na ya mabino atamone kwa kolia apa yebi singa kaka lokola moni kaka mulimu nese komi likolo lokola bazoyo kana tena mwasi na ye ata mbala sima kaka atamone kwa kolia na mibongisa kipete ndabo limbisa ngai natika na papa natika na mama nzela papa ngana ki namole msina oleka na poko oleka papa yo tika la nkana utika na ngai mama tika fanda fana iti fanda fana mama komi na yo boye biso tozala malabu ngai pe na komi mabe mama kulanda ina pe ngape na yeba kaisuli lingala ngosoki na bandika na kiuna na kikongo tika la zelanga na zoya ya tika ni yo pe yakatoke na tika la tika pa mbali na ika so kumuli na sambo na miso ba parents molinga donc ba incompréhension devant mes parents na sambonanga est-ce que vraiment na koyoka soni pona na sengo pardon si réellement na sali mabe c'est simple Karim c'est simple obligé tout ça l'examen soit kaka mwana ngo même avec sa mère tout ça toutes sortes d'examens pour te déterminer paternité à mon âge je suis disposé je l'ai dit avant des fois maman abino nyonso balongoli mwinda wana bongo baloba yo sonzo ayokelaka ngai te mécanicien mobimba mosalo asali yango oyo vraiment na tolie na mécanicien ndenge moko tala baplace nyonso ndenge ekwanukaki babongisi te nyonso wana papa paster sala makambo na calme ata basali yo likambo kozongisa te oyo otochange garage a bofai na kashi wana bosepeli andimi pe oui oyo alongolaki misu mibale ya mutuka oyo soki amonani te leo nde bofani na kacho wana bokolala kuna na kati po bomeseni komona bazabolo bozakola libanda te bozakola libanda na ville na bamasuwa na babichi bolaya libanda lelo bokolala na libanda kasi na kati ya kacho nakokanga nyonso oyo nakokanga nyonso komsa bozwa moya kopema te mpe bokolia te lori mpe bokolia te bomela kati ya mutane kobo moko ati bato mine na yebisi bino bongo ti bokolakisanga moto ayibaki minda voiture wana tu tokontrole bino nyonso ndenge bozali wana bamosusu bamama na bango bazali bokimi bandako mpo bakopesa bato charge awo naye fo tegela tofana yo penza te ezobonga nango te esimbi deja nini tikano kaka teka ezokokano makambo te mwana na nga nase nini nga mpena motema nyonso natiaki epai no bongo sikoso umela boye mare omoni esalami wana wana eza premier épisode deuxième épisode ndenge eza bongo moko ovivre ti premier épisode me na premier épisode nango namoni ke bazocontinue na bango kaka yo kobanga wana te koza presse te mare ezala malaise yebaka ke loko opesaki makambo na nga seke sili po ezolobama partout kaka ke karibu bazobalana na elombe ezolobama kaka bongo nameki vraimen kotinda bato na famille bafamille nyonso mibale antuka eza nango ka confirme bakobalana bongo sikoyo otina nini mama tala nga tini aza boyeko nayebisaki yo ke ti ndenge eza bongo libala wana eza te oyo na prépare sikoyo eza siko dernier coup mpenza ebika nga na bombeli yo mpenza oyo nayebisaki nga bi frère moko aza kuna frère wana awuti poto bon koya mpe aye wana lobi akobalela kaka na église na biso epuis kozonga tozonga sana mikanda nyonso azozonga na mwasi na ye boningi orate yango kaka ya solo kasi ya solo te
Yo si les makambo côté pour nga pena bongisa côté wana te. Nebi so na kaka baninga bazobala yo fanda kana kati église. Mais maman. Le quoi les so na zaposa libala. C'est que nyoso pona nga kono mu ngelo opambati. Toko bala na te. Yo si bobala na. Choral to boyi te na poto pe église ezali okino yemba pe na choral na poto. Choral soko banonu na boyi lokola biso bonga kino tsana ko mitana mulonga bana choral. Mona mobalo ke pa mobali na ko fanda na yo te. Si c'est un problème wana komsoke na yo. Maman, ngam na yebiso na mkwalelo ki problème na yo esili. Po on a sali dernier numéro. Au moins ils vont se yo kango ndi matin. Au ndi matin ngam na préparer likambwana. O ali boso no sala ki peza la ki frère kuma na ebité hein. Moi je peux on est en occupé hein. Ebité na makamandinga na kama kindingi ba continuer de sous. Po wana vraiment bongi c'est que on a préparé ngoti et na lancer ngam na fait na ndeko no ndi matin ngabi. C'est les balles mais ça sous. Mais na comme ça na mona ke banga bité ngwana sama yé. Mais kaka ndele na moni ke bazonga ni sous na ndenge moko bien. Ya ngwana biso mama ngam na ko yebiso lelo ke fanda calme. Ni tozolo baboyi makambo esili po on a préparé et donc souka penzo asili. Souka pe sili pende sili. Ya ngoma mama ngapena yebiso kaka ke likambo wana pe. Na bomi sera ke bilanga na boutique moko. Yeso le. Aolonga ngapete. Mama. Nani? Ngao sagara ngati. Nina. Mama. Kando pesa ngala te bitambola tambola. Tika kimbeto utandi betu tena na ngolo bana buni. Ha? Makamuna kutenga. Loka bazoi ngala za mareni ya pasi camarade ngala botai mwana pesi comme bravo. Tiki ni biba tibili kapo ngala za mareni mwana. Est-ce que ngala uko kama mareni mwana comme bravo comme madame. Siko mareni nde mutu pasi. Mama. Naomba lingio pona bizaleli to kaka na ndenge weliko tanda. Ba bibi bizaleli langande pengelo ba lingeni ngapona sima mwana ba. Mwana soka komelo kola weza malamu. Mama. Nari bon, au moins il m'a marraine wana esenga bambonge bele. Lakini bengi Chantal Mosa bravo et moi c'est à Bwana. La bengi kuna la Belgique. Na profiter bele tinda fight pour la majolie. Ati le bilamba ya mwana na po ngala ko bilisa bon bolon joie. Majolie tinda la bilamba Erjoline et ya a. Je donc le pe ati la bilamba bana na etkala kina pesa mwana ona marraine. Mama. Ngabitenda ko tika boitena ko ruka. Docteur. Sanza. Ndia ko pesa komi. Mama, otindi ba message na poto tioke pa docteur na yo kaka. Kuna ngombonga masaka te kishasa te. Azana ngo. Mama, Sanza salinga. La mama pona na courage mwana lelizate. Sanza bila ngabi soki na monio lisusu alipati. Na lingio te. Ngabi Sanza, kama bajeko. Ibanda ndenge. Na yeye na kutia fani kanika za kana mama ki docteur na yeye. Toi solo là, ne m'approche pas. Oh, Sanda, ma français où tu es? Na lingio susu te fanda. D'ailleurs, na ozwa mosi mususu kutu na oluka mosi mususu atanga mingi ya met. Mono poussé. Bien pensa. Kana bi Sanda de mosa docteur. Sanda yo bana na bango na bango ba médecin. Na zako lo banu banda kala ngana yebi Sanda, ba yebi sanga makamune banda kala okutali na. Mama ngala kondi bate. Mutu kwa Sanda ngam na façonner na façon na kuna nga. Ngam na ona tene ba bongsa shemi. Yo ale lo tikie na mutu mususu. Tangu etadeli rola tango. Utali Sanda, utali pasteur, oh, na le pasteur Elombe. Nana ngoza kala. Ni pasteur. Mi bal baloba te Nzamba za monene. Sanda ka moko yo. Na pegisi na Sanda Nzambe merci salinga malamu. Po za na kona zela moko ya Elombe kaka. Na gondi bate. Alobaki no kakota suna lupango te yango. Mama zali. No linga biso mama to kene ti kato yeba kana biso. Mwana ni kuna tati. Gypsy mboyo na lomba tindi bilamba na du chemise na pesi. Ah ndo no pesa ka chemise eh. Lelo bano bi mfala sekra ngo. Na ibi ke sapato na palata ke utaka na Londres. Na ibi yango bien ke batinda kiango. Mbota papa. Mboti. Yayi. Nego pesa dulu telefon puna usulana ndio unanunua sana poto kumi kabambo. Yenta bengi. D'ailleurs azo benga dans 2 minutes. Abengi. Bon il est lita bengi kana benga. Kana yo kite. Abengi.
Allô? Eh, bonjour. Mais quand on va il faut me changer, vous. Ah, hiver. Ah. Bilo, on va essayer. Ah, et bon, il y a un pendant un mois, bien bilo que il y a pendant que tire sur un hôtel. Oui, puis on vient à ensemble la bande qu'on a coûté atteint. Ah, il fait ça ma bête, et bandi monsieur va mon yo moi bi que l'on va comme pasteur. Bon problème est ça hein. Donc le bien kende. Non kende mais non c'est la réception. Hein? Quand so benga no salo fin so na zubilo kwana. Merci. Au revoir. Merci. Siko abina kezo siko lobini tout kenzela moko bien. Ça va dimanche monsieur na zoki. Ah. Eh Miraye. Yaya. Tiens no sac wana. Kabamba tindi biloko. Tindi biloko. So na zoke kozwa on pe kamba mwe wumela ke mwe ka. Ya kendo zo ya so ya ya hotel. Si on de la ke bo so mama ye o ebisi. Ça va, non ebisa. Bonjour. Bonjour. Batinga na obenga. Panan. Na evita. Batindu pa mutu evite obenga nga ibongo ndeni gabinga. Na evite po atinga na benga po azana hotel. Hotel. Le mso confondre nga kuta hotel te. Na hotel te na vina likambo ko hotel te. Na evite po atinga na benga. Hotel wapi? Allô, Zéan. Allô, oui. Bruno, Bruno. Oui, il y a pasteur Pablo à Londres. Ou bien pasteur Pablo à Zonga déjà. Il y a un homme de Tindi, Petio, Abenganga. Vous en hôtel wapi? Ah. Mais il fallait que nous ayons un hôtel, nous avons fréquenté Bissiganate. Bon, ça va, Nazoé alors. Vous allez prendre un minute, un deuxième, sinon ça n'a pas de pressé. Ok. T'es pété, on te donne ailleurs. Réceptionniste, chambre et mouton. Chambre numéro 5. Numéro 5. Oui. Hey. Bon? Qu'est-ce qui se passe? Yo a un hôtel. Yo me tombe singa, yo me téléphone nga. Migem te psuna zawa. Nasolota ou quoi? Kasi gat kama papa mire po yaka bamba tinde biloko yanga bina ozo awa. Un hôtel? Sai yoko waliya te bola kaka nzana. Bana sho bakina mala bazo bela na kuiko kende kuna tena lembi. Omoni mama, omoni. Maputa nani? Zote? Oni na obone. Karibu bakangi na hôtel babengi nga na moi petit moi na bima. Petit moi ye ba téléphoner nga na ke non karibu na mbali, c'est ça? Karibu wana vidéo kuna. Mais c'est ça, donc vidéo va preuve yango yo bomba ko so parane ba mona. Ya solo ba oyo. Mais nazo ba solo mama nazo ba toni kena hôtel ba toni. Karibu moko kako yo. Ah! Usuka wati. Mwana nga. Mama usuka wati fa parane ba mona ngo. Ego suka wati mena ko mona makambo ndenge. Makambo mama. Te foi suka wati. Elo ko ninga na sali pour mwana. Mabe ninga na sali pour ba tina. Soko kutili soli fa yakota. Nakoti mpo nga nazalaki mama naseni na mama una utomona andukiza soni mwasa paster kosala makambo ya ndenge wana te mwasa paster po aza exemplaire mama mwasali ndeki bandi kotia commentaire que non mwasa paster
Yo, qu'est-ce que maman ça m'a dit ya bengi na bilamba ya hotel mobimba. Pasteur na moti na soni bana kutu quartier. Yo, kendo lukani hotel. Okundo lukani. Ngala kende ba. Okundo lukani. Ngala ole kandi na kutu biro ngala ke. Ngala ndebi. Keba mususu yo keba. Keba. Makamulangile sawana ti mama kande soni. Comment moi ça pasteur cause à vous? Batu ba. Moi ça pasteur ba kanje na hotel. Yindi te mama. Oui, ça va faire soni. Bon, tika pe olo mingi esili. Mama peki sa esili. Eza makamna hotel. Mama na kubomba kaka bilambo ndongo bina bomba na bomba kaka menga na zomona na zoyiba te ko nyina kozala te mama zama mo yeba pesa motema pena nyo sokula ko barete o pesa motema vani ne lobete ko ko motema ozong ça déjà era ngo te ngala ndese de moi si wala te bomoni ozaki na rezo mwana ngai mama soni na biso na poli kutu ngala bata kana na beto na likamuni na nini ozaki ko loba ta waki kana rezo pesa ko yepe ko na okuta le nzela me na labilo ndebo nanga na bimana modi mweku na bimana nanga ko tema masha ko zobela elo ko nina zopeso conseil na makamana labaki na okay makamana biso ya famille etika kana biso na famille ayo yebe ngona quartier ba yebite po yela kana ngona labina tongo kotia na lupango yo okomi na lupango kuna mukili mombe komi yayo likamone etika kaka awa to vérifier potela kaka yo mama ya na yo batie pasteur ou mérité azuba problème kuna musala moko sikoyo mama kamuza kana mama samba yo ngani na zolo bako asa bako na telova yezo mwana ngoma lamu aya na kubi pasteur ezali kubi biso mwa mke wate soni ndama awumeli na musala bapipa tie ki pasteur awumeli atati makama bimeli siko lizo mbangona mwazi lizo ba problem makamona zomo na clarity makamusuku fela kama tuboye eko na mutana liwa fela ko sanga mwana alikuwa nikisema mama leki makama kwa bana ba kete ofana na mti ngamu na make na mena na banketi mke titi na ibana sokili kama bezo utila wapona zomo na likama onde ezo utila na mama leki wana yenda za suksi ya makamona kene kaka kene en tout cas moi c'est ça je m'en Manuel Puidi. Oh, tu Puidi. Nakufi. Manuel Puidi. Ah, Manuel, mama. Manuel. Aya, Puidi. Aya, Manuel. Aya. Mama, Manuel, mama. Mama, Yoka. Mama. Sasa mobima tosalingana elombela mwana place mama bakosinga mama nanga bakosinga mama yo moyebi kabamba beni mpe nga nagezo bilo atindelenga mama nakoma na hotel na biloko yango nazwi te namona elombe akokutanga na explike mama lingi te abito boyani mama mama omoni enoko mundangandanga lobaki bolelisinga kaka mpona kindumba na yo olelisinga mpona kindumba na yo kume osala na hotel yo moto ozwi mobali nde yo kokendeki kuna kindumba na yo soni oyo moto ozwi mobali soni nini bozolakisanga nakata lipoto oyo nini mama nga okutaki nga na mobali bakayaki na mobali ngai nasalaki ndumba ngai soni penza soni na ngai penza mundangandanga mundangandanga aganye na ye leki na ngai nasolo bino bana boyaka kokabola mabota ya batu bango za koyawa liputa ezali te c'est-à-dire liputa nyonso bakamati yo fraga de mais toi beta yo ozali ndumba ya leta kiadi mwana bebi siliba wana pasera kuluka tala zonga awa zonga ngai na kokende kuna te zonga mama kande na esikiwa nazoyeba te satani nango ezolandanga mama nga makambo nasalela yango sezango nga tokotobani elombe eponika elombe akoma paster mama nakende na hotel wana mpo ya na biso atindi biloko nakepe kuna biloko mpe nazozwananga te namonanga mpe biloko yango te na mesalanga mpe na bavie hotel te mama elomba baboyinga mpona problème ni mama nayebi eloko moko te mama nzambe azokanga mpe nga nayebi eloko ya so nzambe abomanga ta lelo mama nanga nayebi eloko te lobelanga mama
kolela ndenge wana oyo bana basala libanda wana eza bana moko soki bazwi makambo na yo bazalaka na bango ndenge bashegi wana moninga na ye koprepare séminaire na biso yango moninga na ye okota na biso paster na ya kobomba mapuku na makelele mwana so ozolela ndenge wana bazoyoki kozala mabe eza mokili bino boza bana mibali bazalaka na bango ndenge wana bilolo mibali bazalaka mongo akoluka likambo moko akosela nani kuna akota paster yango ya bino plaza te. Bonjour maman. Bonjour papa. Hein? Oui. Allez au Sali. Hein? Papa bonjour. Voilà, c'est ça. Il a mort, il y a moi la dit. Hein? Ça là, ma pasteur. Cadeau, il y a moi. Non mais dis rien s'il te plaît. Ne me dis rien. C'est ça donc cadeau. Nous sommes bombés tout ce temps. Nous avons apprécié confiance. Bon voilà, moi c'est en bas là. Voilà cadeau. Nous avons un hôtel avec un monsieur. Dites-moi ça. Un pasteur. Non, ma tête, nous sommes payés, ça rabis, on a peine, nous sommes mis payés, style, lelo, on a tout ça, ma benne n'a salé pour se retrouver. Et donc, ça, vous savez, vous avez dit, maman, il y a le bien, il y a le besoin, il y a le besoin, il y a le macambo. Si il n'y a pas préservatif, là, ma putain, maman. Maman, maman, n'a pas le comment côté, n'a expliqué le côté, c'est pas l'angle, c'est là-bas, il y a Nani, bah, préservatif, tu vois, quel explique moi, expliquez moi, maman. Voilà ce qui m'énerve davantage. Le couta. Ni puto, mon n'inga n'a pas allé. Yo, ça n'a pas moko, oh, besa moko. Et l'angle, n'a pas comment défendre la moto. Parce que bon, naza pasteur, tout ça. Donc on peut marcher, on peut se moquer de moi, on peut me tourner en dérision comme on veut. Bon, pasteur, pasteur n'a pas droit à la vie, à la surveillance, donc rien du tout. Voilà, donc depuis tout ce temps, maman, naza victime de tromperie. Donc elle m'a toujours trompé. Papa, moi, je ne sais pas si vous avez fait ça. Ne pas être zongue, pas. Il faut que tu fasses ça. Tu peux faire ça. Il faut que tu fasses ça. Maman, il y a un problème. Et le locaux est parce qu'on a permis la porte. Il y a un musique. Et il y a permis à l'époque. Voilà. Et là, on est un hôtel et entre les bras de quelqu'un, ça, maman. Ce n'est pas un bonbon. Les bonbons, tu les as fait chicleter. Alors, parce que les bonbons, allez à moi. Allez à moi sur les bonbons. Moi, ça passe. Kama vile kusani penza ebe bakaka boy sus na boy kwa rangi Parce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit maman. Maman, c'est bien monté, c'est maman. Bon, parce qu'on a monnaie, l'homme va te monter, maman, parce qu'on a monnaie là. Tu vas prendre dans la libane la soda, là, papa. Si on a un collègue, là, tout à l'heure, ça mais bon, je mets ça sur le micro. Amen. 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 Frères et sœurs, Dieu nous a aimés, a péché sur moi nanaye, en signe de pardon de nos péchés. Alors, le plus grand commandement, comme dit notre Bible, c'est l'amour du prochain. Et quand on aime, on doit savoir pardonner. Mais Dieu nous a montré son amour en nous envoyant son Fils unique, miséricordieux, mourir sur la croix pour nos péchés. Amen. Amen. Frères et sœurs, Sikawa, Motu, à méditer, Ayeba, à un problème nanani. Tukanga miso, tubondela, tusinga molimo santu mozana biso.
na mutu asenga pardon bongo nzambe aweba kolimbisa mutu na mutu na mabe oyo tosalaka mpe baninga. Amen. Amen. Yesu azali awa biso, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Oh, Jesus! Mi connais ça, oh, il y a que mes papas sont de barrage, il connaît ça, oh, Jesus! Jesus, il connaît ça, Jesus! Oui, Christo, oui, Christo! Aïe, bomoko ezali kasi bomoko ezali kasi na bino opesa babiju na bino bolaki epai ya mama paster okuza epai ya Madame Seigneur, quelle est l'équilibre à Zambé, Salipolanga, et la manière de conserver pas d'ailleurs, Zambélanga, Yosali Zambé, Madame Seigneur, Zambé la Boningo, Zambélanga, ma bonne la pata qui a pambaté, Seigneur, le Cambolinga, Zambé. Oh Seigneur, la commission Zambé la Bomoy, Zambé ma lame, oh Zambé Kumisa Malayo, Seigneur. Zambé ma lame, Seigneur. naye kokota na ndako bongo nzambe na makasi naona bulimo katika eglise oyo mulimo santu nzambe
Bien sûr comme ça. Pour qu'on arrive à extirper cette situation, il précise. Bonjour. Pasteur. Pilolo, allez vite mes chaises ici. Pilolo, il y a la bâtisse, c'est toujours mon nature. Bâtisse, maman. Libani. Allez, Louis. Présentant, mettez-vous. Merci. Ça, nous sommes finis. Ça va, madame? Il y a pas de one. On peut partir. Non, elle peut revenir. Après. Oui. Après. Tout bien, ça y est. Il faut se bisser mes balles, hein? Puis on va l'entretenir. Oh, mais on va donner boîtier. Oh, mais nous, les gars, maman, il y a une dignité là-bas. Ok, on va attends, maman, tu vas le dire, voilà. Oh, mais on a pas d'arrêter, ma pasteur. Ma pasteur m'a mieux saisi, maman pasteur va s'en vraiment. Qu'est-ce que tu ate nga tosone na ndako ko emsenga ke na monte ba kwa tosone na ndako mo lelo to na monte ba kwa mine na mapo yo pesa mo bale za tina ndengwana wala matie na lingite abana bima abutu so solution na yo Zedi ndio za mo pesa ka mbongo na ngana tambwa la ngai poko pe nga sa ko pa mtiete ta kala ke kosa ni kamne ndengwa to pesa ngala ngo ko manevo do ngande za mo pesa ngala siko mo ngode ba mi sube ba ta te ba mine ba ngo yeyo siko ba na ngai sima boyo mo makamalamu ava pesa to bima ana ye yo mo sisa makamna ma pasteur ba be ngo be ma pasteur ma pasteur be ngo ba ngai ngali na sima kamte ngalo lo ba na makamne sinde lo ba na Papa, c'est un homme qui a dit que nous avons l'église. Nous avons fait le coup de la côte à la prophétie. Nous avons fait la prophétie. Nous avons fait la prophétie. Ma patiente est une dengue. Nous avons fait venir sur ma patiente est une dengue. Papa, c'est maman, c'est la bombe libala bateau. La bombe libala pas fait un mobile mukatimbila. On est église, nous avons une nette, on y a même comboté. Maman, ma patiente va pima awa. Il va aussi se m'accompagner ma patiente. Maman, patiente le couta. Si c'est pas comme un bon là, là. Il me dit que maman, il a dit ça. Merci, c'est moi. C'est une grande comme ça, puis on va dire Timor, les gars, c'est un madame. Mais ça va bon, là, qui ne va comme la deux, ma patiente le bon. Ma patiente, ozoyoka, le moko. Papa sef, nabanguna lukuna ndakubitu sola nani. Mama. Papa n'a pas caminé, on a le mulimu mabeko tina mutani. La jeune fille n'a pas d'église. Ma pasteur, il veut me tenir dans la balama comme hôtel là, il veut me tenir dans la loba, on va comme hôtel là, on hôtel. Il veut me tenir dans la balama comme ça va. Ce qui pose un problème là, il faut que je comprenne ça, vraiment.
Pota mama be. Mama za bonte na bana va ba bongo te. Muza kudila nini mwana? Yele ngakuna. Taye kwa mwa musala. Okay, pa itenga ko la ndugu yo kende. Nanga ofika la boya ofisa kambola ngala. Kende kala wa sababu konti bazali yao. Buya. Oh. Makelele. Oh. Pasteur, mon comportement, il y a maman pasteur. Je crois que il faut tout laver le cerveau. Il y a maman pasteur présente. Tu bien ça y est, à Ouyawan. Bengi sa maman. Bengi sa maman. Eh, Bilolo. Benga mama no yao. Mama pasteur aye. Mama. Bana wana batikala kuna. Mama baza kupenda. Ngai Moko, non, représentant. Je ne peux pas supporter. J'ai donné les possibilités à mon collègue. Mamie Yvette, oui, papa. Je l'ai kuna ndako yetu zoya. Bilolo, mets de l'ordre là-bas. Maman pasteur, cher collègue pasteur Sonzo, wuti kulanda oyeleki na église, wuti kulanda oyo ba jeune fille ba wuti kulobawa na matoyi na biso moko. Je crois que changement ya comportement biso na bana na biso na basi na biso et voilà, faut ezala tout à fait différent. N'est-ce pas? Les représentants na biso tout ça na yeawa, crois que mon cher, vous n'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous savez que si le monde souffre, c'est à cause des femmes. J'ai fait beaucoup de reproches à mon épouse ici. Bon, vous allez couper ça. Laissez qu'à bano yakutika awa. Jamais à pesa jamais. Bilamba asoba. Je l'ai constaté. Pasteur, s'il vous plaît. Et je me suis rendu compte qu'il est en train de construire chez eux. Qu'on a le pas. Ah bon? Avec l'argent que toi tu donnes. Voilà, pasteur, vous m'excusez un peu. Bana nyoso. Oui, tu construis? Tu construis avec cet argent. Bana wana balia kate balata kate mbongo nete nikwa. Pasteur. Pesa mbongo mabilo côté. Ça va, fidèle na biso. Oui. Hein? Oui. Oyoki yo moko na matoi na yo makambo zokoloba. Wapi honneur ya église na biso. Je te manque de respect. Wapi dignité ya mutu ibaza kobenga pasteur. Ya mutu ibaza kobenga maman pasteur. Maman pasteur aza conseillère munene ya pasteur. Eh ben, qu'est-ce qu'on a conseillé ici? Rien du tout. Je ne peux pas, en tant que représentant légal de l'église, je ne peux pas tolérer de telles attitudes. Maman pasteur, yoza maman, kombo munene boye, musala ozui na église yangoyo. Ah non. Écoutez, pasteur, je ne peux pas. Je n'ai pas. Eh bien. Attendez. atindi ngai ona monte kwa munene oyo ya soki pasteur elombe na fiancé na ye apesi ngai nini apesi ngai nini mbongo abina ngai bio kende ekedi na hotel moko boye utilize bato hotel wana baloba nini ke bazobengisa motelo ya frère elombe kuna ngai mpe nazwi mbongo wana nake kuna na hotel na utilize bato ebele bazwi bakangi mosa bato ya nini ya frère elombe kuna sozolomaka balokuta ye mutu asinda ye ngai ala kotia su kwa munene su na monte susu mwana bamonaki bayaki ne awa aza mona pasteur elombe te mama mutu asindaki ngai ngai mpe lokona na posa libala yango moni ngai nazwaki kaka nazwi nini mwana wana namemi eti mpa na bino bapasteur bolobo mwana elombe ezango mona elombe te ala kotinda ngai lisusu maka minene lisusu oyo nde bongo toyiba soki mbongo basheke so mpe ndenge nini ngai mpe naye kozwa tala saka mbongo ebele apesi nga naye so mpe dema mpongo bimanga na gerelake nayebi soko mapasteur ndeza bongo lupango moko na bloke yango na oyo osali ngai ndeza bongo papasteur mwasi na osala eza malamu te ayebi biso bajeune mpe nini o ndenge eza bongo biso tokopona biso banini bapasteur ngai tobanga nini o soki yo ye uti poto ye bapasteur nini akopesa ngai yo ngai natuni ngai bi bapasteur te oyo apesa ngai naluka po luka otuna ngai olibengano ngai te yango soki nageneratile onga mpe na yele bapasteur okabisa ngai akopesa ngai yo soki mpe sezoni bokozwa mpe bozwa ngai na mapasteur ye afandi awa
etina bakwami nene ndengwana yaka usi ulobi na miso bapapa bayala yo napekisa yo kolela kanda mama jana mona kosala yo maman ça va pasteur nayebisi yo yo ne otabongo kotokena yo na genre bloqué na kota ezali par terre. Eh bien, d'ici peu, je vous promets des grandes décisions. Je ne peux pas tolérer ça. N'est-ce pas, pasteur? Oui, mais représentant, tout sur le nananda. Mon frère Doudou. Oui. Qu'on en parle un peu à la Oui, oui. Vraiment, avec tout ça, la Bible dit que au moins si il faut ça les cobos. Ça c'est plus que les cobos. Oui, oui. Moi je suis prêt à aller on va parler. Hein? C'est vraiment décourageant, c'est humiliant. Ce n'est pas possible. Allons ensemble voir comment on peut... Non, non, non. Ce n'est pas possible. koseka moninga te soki azwi likambo soki ezwi yo te nani akoseke ata ezwi yo bana kobota o bango bakoseke koseka ami te soki azwi likambo soki ezwi yo nani akoseke ata ezwi yo te bana okobota o bango bakozwa mama